veux la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, on veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso en direct ya Congo Alenga TV kimia nzambe ezala kati na mabota na bino ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumu Kimbangu ya solo bandeko masolo tomemeli bino mokola lelo en direct ya Congo Alenga TV tokosola na bokebi bolanda ngai pote ya solo bandeko masolo oyo ezali ya biso bana ya Congo Congo Alenga amemelaka bino kaka masolo oyo esengi biso bana ya Congo tofongola misu pe tofongola matoi na biso mpona koyeba makambo nini ezali koleka na mboka na biso. C'est vrai ya solo bandeko boyebe ke mikolo uti koleka badeklaraki date ya le 6 avril ekoma date moko férié. Depuis le 6 avril 1921, Fumu Kimbangu, Otobengi Simo Kimbangu, akendaki epai ya l'État, l'État tangu wana l'État belge. Pote ya solo yazwa musala na ye, ya koteya liloba ya Nzambe, pona biso bana ya Congo mobimba pe Afrique mobimba. Kasi ya solo, mateya na ye to liloba Nzambe oyo ye asengaki epai ya l'État yango nde ememelaki ngambo asalaki 30 ans de prison mpona likambo tali koteya liloba ya Nzambe. Bato bamemelaki biso Bible bakatolike protestant bango bato bakangaka ye yango asalaki 30 ans ya prison mpona biso bakongolais. Kasi ya solo bandeko topesaki ndakisa bapresident nyonso to baleka ya solo date wana ezalaki deklare te kasi lelo tozwi date wana likambo ya kokamwa bandeko date oyo ya le 6 avril 1921 bakongole mingi bandeko na ngai bazali komona yango ezali date ya bakimbangiste yango eza kosala pasi pe mawa komona ke mboka na biso niveau mboka na biso zali kokweyisama tozali kokufa bazali koboma biso lokola basoso bato bazali kokota ndenge balingi pe na biso lokoma lokola passoire Mobutu oyo asalaki armée ya makasi kasi ya solo bandeko niveau spirituel bandeko mboka na biso ezalaki protégé mpenza te pamba te Nzambe atindelaka biso oyo ya biso profete na biso nde baafrikain bazwaka yango mais ya solo epai na biso bayindo tozali kocomprendre ezali Nzambe ye moko ayaka kati na mokili kati na bato plus de 400 ans 4 siècles oyo biso bakongolais tomonaki pasi Nzambe ayokaki kolela bakoko na biso ndenge babelelaki Kimbangu fula mwana bayokaki posa wana yango Nzambe atindelaka biso sauveur wana azali mpona bakongo te Kimbangu azali mpona bakongo te bayo tomoni bato bazali na Congo central Kimbangu azali mpona bakongolais nyonso epui mpona biso baafricain tous les politiciens africains kobanda na Nelson Mandela Kwame Nkrumah Biko Sékou Touré bango nyonso tu bandeko inspiration na bango euta pa ya Fumu Kimbangu inspira Kimbangu bakongolais to sosola même Alain Silansi bango nyonso tu Kimbangu yango bandeko na ngai bakongolais tozali kokamwa biso mo tozali koyeba te
eloko nini eza koleka na mboka na biso oyo lelo penza ke ya solo bandeko tozali komona ke likambo oyo ya biso moko tozali kokoka kozwa yango te parce que les colonisateurs bango baimposa biso likambo ya christianisme ya solo bandeko tant que biso moko tokocomprendre baréalité te na mabele ya mboka na biso bandeko tokozala kaka na pasi tokozala kaka na pasi parce que nzambe atindaka motu so boboyi ye akokamata yango to bomengo oyo nzambe alingi apesa Congo akopesa yango ta mosusu libota mosusu libota oyo ekondimelaki mbangu un jour bango bato bakozwa mapamboli wana yango bandeko toye kosenga gouvernement poni date oyo le 6 kasi ya solo biso to appliquer yango biso ba congolais nyonso et surtout gouvernement bango moko ezali kaka te bapesi date ya le 6 mais ya solo ba expliquer peuple ba réalité te date ya le 6 ezali mokolo oyo chaque le 6 avril tous les peuples congolais jour ya date wana baeglise nyonso tu babanda kosenga epai ya nzambe na nzela ya fumuki mbangu po te ya solo nzambe akitisa mapamboli na Congo wana Congo ekobonga pamba te ye azali molobeli na biso ye azali nzambe ayeki kati na biso bandeko na nga nzambe ya Israel akoya kotia pete na Congo parce que les colonisateurs baza wana pona kwa copier biso pardon copier et puis ko endormir biso il faut tozala kaka na babitumba ba tribalisme ezala kaka il faut tozala toujours na donc toyokanaka te na bafamille donc yango moni eza kokota te na bakati ya bareligion na baeglise parce que tozali kolinga bakolo bazali kolinga te to yeba oyo ya biso nzela ndenge baarabe bayeba nzela na bango bachinois mpe na bango moko bazwa nzela line na bango mpo na nini biso te mpo na nini biso tozala na sauveur te mpo na nini biso toyeba nzambe te nkombo na ye boye mpo na nini biso tolobaka balange na biso te yango bandeko tozali kosenga na gouvernement oyo eplike loi oyo bayebaka le 6 avril ekoma date moko ezala catholique protestant biso nyonso tuna bakimbangise date wana ezala bato bakena komelaka masanga te kasi ya solo ezala date moko ndenge tomoni Pâques eza kosalama date ya Pâques biso kuna na Congo toza kofete date ya Pâques bato basimbi bamemi bakurusi tomoni bato bamemi bacroix est-ce que Jésus toyebaka makambo na ye eza bakolo bato bayela biso donc biso pe il faut to imposer to appliquer loi oyo tolakisa ke fumuki mbangu azali ya biso église Kimbangisi ezali na chef spirituel nango papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel ya église Kimbangisi yende papa Simon Kimbangu Kiangani donc biso nde tozali wana yango bandeko tozali kosenga vraiment na bandeko nyonso oyo bakolanda biso bayeba yango ke ya solo bandeko likambo oyo tozali koloba ezali likambo ya kosakana nango te
Église Kimbangu, c'est chef spirituel, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mutu abanda makambo surtout ezali Papa Diangenda Kotima. Premier chef spirituel, il y a Église Kimbangis. Merci mingi Papa Diangenda Kotima. Grâce na ye, yango kombo ya Simon Kimbangu, oto bengi Fumu Kimbangu, etamboli mokili mobimba. Papa Diangenda, mutasala nyoso. Yango bandeko. Biso photo la bato na mokili ke notre Dieu c'est Kimbangu. Fumu Kimbangu. Poto na ye doki enseignement na ye yango nde bana na biso bakoko na biso bana o biso do na ndenge biso tokoli bana na biso batanga ye na kata classe doki balakisaki ya solo bandeko Kimbangu nde ye mutu ayaka mpona sauver l'homme noir. Yango Papa Diangenda azali kolobaki bokoki kokompare ngai na papa na ngai te na Simon Kimbangu te. Enseignement ya Kimbangu fo balakisa yango ndenge Papa Diangenda telemaka yango moni kombo ya Kimbangu etamboli mokili mobimba. Chef spirituel Église Kimbangu c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. N'epoki na ye nde sikoyo nde ya solo bandeko dati oyo ekokisami. Merci Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango bandeko dati oyo ezali pona ba Congo te, ezali pona ba Kimbangisi te, kasi ya solo bandeko ezali pona biso ba Congolais. Merci mingi na président ya CESAC papa na biso Christian Bosembe. Vraiment en tout cas to kondanaki ndenge agression oyo bagresaki ye na kati ya Paris, biso surtout balobeli na ba réseaux sociaux to kondanaki yango. Merci pe parce que yazali président ya média oyo azali ko contrôler na sepeli makasi na kolanda ye na Top Congo na ba méthode ba loi oyo azali ko zwa penza en tout cas Christian Bosembe appliquer loi oyo président Christian Bosembe appliquer yango ba réseaux sociaux na biso et baby soni pe mawa mingi makambo ebele ezali pona koloba pona Congo ndenge biso tolobelaka so na ngina lobela makambo ya Congo ya politique na koyeba ndenge na kolobela makambo ya politique na munoko bakoko na biso lingala soki na ngina lobela makambo tali bokoko na biso na koyeba ndenge na kolobela bokoko na biso et non insulter ba religion mosusu kasi ya solo biso topesaka bato nde bayeba bokoko na biso ekima te parce que soki tobosani yango eza mabe. Kasi ya solo bandeko réseaux sociaux média na biso ba Congolais président Christian Bosembe vraiment faut kotelema na eloko oyo en tant que président c'est ça vraiment telema média baby tozali komona bana mike na ba média na biso bana ya mike bazo kobimisa ba bêtise ba mama na bango bazali kotika bango babimisaka ba bêtise wana ponini ba papa mikolo na bandako na bango bazolanda bana ya mike bazali koseka soni ngata onatalaka ona tunaka bano pena est-ce que bazana ba parents moins de 5 ans sur 3 ans azoloba ba bêtise maman na ye pas za ko filmer to papa na ye. Quelle audace média congolais ba insulte kofinga ba mikolo kutu koloba te mukolo azosala émission na kati ya ndako na ye bana pe batozoka ba voix ya bana neti nga nazosala émission makelele ezali te bana na nga bavandi calme mais ya solo bandeko oyo tomonaka na biso bamédia na biso bacongolais soni pe mawa yango bandeko président CESAC Christian Bosembe vraiment appliquer ba loi wana il faut kokanga ba YouTube ya bato bazali kosala ba bêtise pona ko salir biso ba congolais o bazali kozwa bana na bango ya mike bazwaka bango bafilmaka bango po balobaka ba bêtise ça c'est pas bon
Vraiment, en tout cas, tozali kosepela nango te. Yango bandeko, mbela ya liboso tobetaki yango wana, donc date ya le 6 bandeko ezali date ya biso Congolais. Ezali date ya bakimbangisi te. Ezali ya tous les peuples congolais. Bakimbangisi ezali teni na bango parce que tant so bato bayebaka te, église kimbangisi ezali première église noire na Afrique mobimba. Kintwadi. Depuis 1959, boye bisanga église née en Afrique ezalaka oyo banoir basambelaka. Église ya munene salama ya munene que l'état ya ba colonisateur ba reconnaître, c'est l'église Kimbangis. Église Kimbangis. Yango bandeko fo biso moko ba congolais to tombola kombo ya Kimbangu. Il faut Kimbangu kombo na yeba ki ya solo, c'est notre c'est notre sauveur. Yende nzamba yaki kati na biso. Soki to yebi ye mapambole ko kita na mboka na biso mboka ya Congo. Soki to yebi ye to kosala ba invention. Apesa biso de ba écriture. Soki to yebi ye to kosala makamu si ya ndenge na ndenge. Merci mingi ya solo bandeko. Yami bale bandeko to kotelemela likambo tali loi ya Noël Tchani. Noël Tchani ya solo asali loi alobi ki ya solo bandeko pour okoma président de la République, il faut des pères et des mères ozala congolais. Wanande okoki kozala président de la République ou bien okoki kozwa ba poste moko oyo ezali ya minene oyo ezali ke okoki kotambusa ba congolais. Kasi ya solo bandeko loi oyo ya Noël Tchani loi na ye batu bazali kotelemela ngo na ndenge ya kosakana te bandeko koboya. Obi bandeko toza ba congolais to longola complexe. To longola complexe. Complexe yango nezo buma biso ba congolais parce que nous sommes complexés. Botala lelo batu ebele lelo oyo bazalaka bongo na Congo oyo tobengi ba meti to ba métis. Biso tokomona baoka ba congolais po azolo balingala. Mais nzoka nde na loi pena na logique na loi bandeko batu wana bakoki jamais ko sime ba poste oyo exemple neti Kengo Wadondo to boite bandeko Kengo Wadondo soko tali kaka komona kaka soko tali okobali aza congolais te na biso mobila totala Kengo Wadondo soko tali kaka okobali ke aza congolais te mais Kengo Wadondo azalaka premier ministre plusieurs fois akokaki mpe kokoma président de la République ya Zaïre à l'époque. Parce que tu comme on est dans ce Kengo Wadondo, ok, na ba immeuble mo na ville, oh ya Kengo Wadondo, o sala bo Kengo Wadondo. Papa la biso lwa mbokuta accompagner makambo bela yembela nzembo akangisa ka lwa makia atinda yesu na bakota café la sur le zoom. Kengo Wadondo. Donc ba président bazo ya kaka na Congo bandeko to yebite vraiment en tout cas mboka na biso ba loi oyo nyonso tout donc biso to ko mona oka to ko yeba na biso te. Alors Noël Tchani aye ko comprendre que non il faut sikoyo to changer masolo na République démocratique du Congo. Loi wana fait côté na parlement. Soko tali majorité ya batu bazali ko telemela Noël Tchani bande ko comprendre que zaka ba métis. Moïse Katumbi kotala ye kaka boye okoyeba ke no aza 100% congolais te eza na ndenge mabe te mais kotala ye okoyeba ke aza 100% congolais te. Bameti nyonso tu baza ebele bakamita tu baza ebele oyo baza na Congo toboyi bango te parce que biso mpe toboti bana mpe na poto bana na biso mpe baza na banationalité allemand to française awa to belge to
Donc, baza na ba nationalité européenne, bazali awa. Mais ya solo bandeko, bana toboti awa toyebi te soki mwana moko ya biso akokoma koma président ya France noir. Ba français baolinga te. N'est-ce pas bien? Na loi na bango, na ndimi te ke ba français baolinga ke noir, africain noir akoma président ya France. Bandeko za passe. Alors, Noël Jani a telemi alobi que non, non, non. Loi oyo, il faut qu'on applique yango et kota na kati ya mboka na biso, mboka ya Congo. Lelo yo tozali na bato nyonso surtout ba grand tome ya mboka na biso bango oyo. Bango nyonso surtout bango oyo. Bandeko na nga bana ya Congo, Loi Jani, Noël Jani, Chani, pardon, Noël Chani, et Sengi, de père et de mère pour oser la présidente de la République. Yambo ete bandeko to kota na muzindo ya masolo poto ke na suka parce que za mukola lelo pena na yaki poto solo lango en tant que Congolais, zaïrois de père et de mère, ngai papa zali muyombe, maman nanga zali muyombe. Donc naza mutuya ba Congo. 100% Congolais. Bakoko na ngai baza bayombe. Alors bandeko na ngai toyoka nanu papa Etienne Tshisekedi. Merci mingi na Fabien Kusanika oyo asalaka interview. Tolanda papa Etienne Tshisekedi na zuma morceau ya moke ya maloba na ye parce que interview zaki ya mulai kasi ya solo na zuma maloba na ye pote ya solo bandeko. Tolanda toyoka papa Etienne Tshisekedi aza kolobela likambo tali nationalité congolaise. Bongo sima tokokota na mozindo ya matsolo na biso. Matondo mingi. Mais la situation est exacte au moment où nous parlons. Presque la majorité de ceux qui sont au pouvoir au Congo ont une double nationalité. Donc voilà une notion encore essentielle dans l'existence d'un État. Au dialogue intercongolais, nous avons insisté là-dessus, sur deux opérations qu'il fallait faire. D'abord, l'identification du Congolais. Savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Après, toute cette oïboyu qui a rien au pays pendant 50 ans, il fallait quand même qu'on voit clair qui est fils du pays. Parce que dans tous les pays du monde, personne ne peut venir, un étranger, venir exercer des droits des citoyens chez nous. C'est normal. Donc, identification des Congolais. Deuxième opération qu'il fallait faire, le recensement de la population. Depuis l'indépendance, nous ne savons pas combien nous sommes. On dit toujours, aujourd'hui 65 millions, demain 70 millions, 75 millions. Personne ne sait ce que nous sommes. Voilà des choses par lesquelles il faut commencer pour parler de l'existence d'un État. Donc, ceci étant fait, ceux qui pour le moment peuvent être des étrangers, voter, tout ça, mais nous ne pouvons rien parce que nous n'avons pas le pouvoir. Mais soyez sûrs, dès que l'UDPS est au pouvoir, les choses seront très claires là-dedans. Un étranger ne peut pas venir chez nous pour s'appeler citoyen et faire ce qu'il veut. Nous allons mettre de l'ordre dans ce sens-là. Et comme nous en parlons, il y a le problème de la nationalité. Voilà la position de l'UDPS, ce côté-là. La nationalité, d'abord, est quelque chose de très cher. C'est ça qui fait, entre autres, la fierté d'un pays ou d'un citoyen quand il veut entreprendre certaines choses. Nous allons considérer que les Congolais qui ont déjà reçu la nationalité étrangère, ils vont la garder. Mais à partir d'un certain moment,
ça sera fini. Il faudra mettre fin à ça. Nous allons, dans les dispositions constitutionnelles, laisser la double nationalité à ceux qui l'ont déjà, parce que beaucoup ont des raisons, parce qu'ils avaient été chassés, ils ont été exilés du pays, ils ont des choses diverses, et pour des raisons diverses, ils devaient avoir une nationalité dans le pays d'asile pour quand même beaucoup de raisons. Alors, devant cette nécessité-là, maintenant la nécessité n'existe plus, ils gardent cette nationalité, mais à un certain moment, disons au moment où notre constitution va entrer en vigueur, c'est fini, il n'y a personne qui peut être accepté au Congo avec une double nationalité. Donc voilà ce que nous croyons faire au moment où nous allons diriger les affaires. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolandi papa na biso Nkondo Etienne Tshisekedi, que son âme repose en paix. Yango bandeko ngai nazongela ka papa Etienne Tshisekedi yango molelo na lati so moniere pona ko reconnaître pendant susu papa na biso otolingaki mingi. Mutu no sazangi mabete. Biso tout na mokili tozali na mabe tozana malamu na biso. Papa Etienne Tshisekedi Nkondo azali pe na mabe kasi azali pe na malamu na ye. Ndenge moko papa diange dakutima azana mabe azali pe na malamu na ye po aza mutu na mokili. Ye moko aloba yango. Tant que nazana mokili. Bobe nganga Saint-Esprit te. Parce que nazana nzoto. Mais batu oyo lokola bafumuki mbango baki batu te. Baki batu moko bandeko na pesa beloka exemple babeti yo masasi na mutu bakotisi yo na tono basude tono babwaki yango na mai. Après bandeko otele obimi likola mai na katikati ya mai komotambola. Yo moko kimbangu moko akomaki neti 5 nde tozomona ba bilongi za na nsima na ngai wana 5 me na elongi moko ya kimbangu. Bake kokanga ngo kote musu na Shaba, kote musu na Bakongo, bake bakangi yango ba rassembler yango, batsango na prison, akomi kaka, bafongo la prison akomi kaka moko. Sa konte ko lamusa batu bakufa, ko sisa maladi na nzoto batu. Donc azaki mutu mususu. Bandeko bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso boza na mokili mobimba. Bandeko bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso boza na mokili mobimba. Ezalaka na lutendele batiaka ye na tono ya side babwakaki ye na se ya mai bango bakanisaki akufie na nguya na ye nzambi mpungutulendo fumuki mbango asekwaki atambolaki likolo ya mai atiaki lokolo ne na libanga pe etikaki elembo ya kokamwa kombo na ye nanye batiaka ye na tono ya side babwakaki ye na se ya ebale bango bakanisaki anyonge na nguya na ye nzambi mpungutulendo abimaki mpe asekwaki atalisaki na bango banguna ete bozela ngai oyo nazonge yanga na bino nano esili te. Kombo na ye nanye, kombo na ye fumuki mbangu tata Simoni. Moyindo nzambe na banzambe mokelie akela likolo pe na se lolenge ya kabola mokili na ye na 4 kona asali este weste nord pe na sud lolenge ya kabola biso bato na baposo minei lolenge ya kelela biso ba religion asali judaïsme asali islam
asali bouddhisme ya biso bayindo eza kintwadi lolenge ya mikabola bonzambe na ye na 4 races les 4 êtres vivants ya biso bayindo nzambi mpungu tulendo ya bajudaïste nzambe Jehova ya baislamiste nzambe Allah ya babudiste nzambe Izwara bato na bato basambela bonzambe ya bakoko na bango tobungisa bonzambe na biso tala esika moyindo koma na mpasi topesa lelo mfumu kimbangu mokongo moyindo tala esika okoma na mpasi tobosana pasi nyonso fumu kimbangu amona mpona biso eza pasi soki tokolanda mfumu kimbangu te moyindo okosala eloko te soki tokolanda mfumu kimbangu te africain yeba okosala eloko te fumu kimbangu aza motindami ya nkolo yezu te fumu kimbangu aza motindami ya libota bayindo ozala na amerika oza mwana mfumu kimbangu obotama na amerika wese bakoko batekamaka boumbu kuna yango obotama kuna source na yo ezata kimbangwe. Alors bandeko tozonga loi ya Noël Jani bandeko na ngai esengi poko ma président il faut zala 100% congolais de père et de mère. Tolandi papa Tshisekedi tolandi pena na bokebi tolandi na bokebi alors bandeko na ngai bino moko bo juger bato bazali na nsima na ngai banani bazali ba 100% de père et de mère. Alors pourquoi bazali kotelemela Noël Tchani? Parce que loi wana ezali pona mboka na biso yango papa Tshisekedi auti koloba tant que mboka na biso état de droit ekokota il faut appliquer les kambotali ba loi ya ba nationalité parce que toyebaka te toza combien ngako dans sala ba émission belende ngwana est-ce que toza combien recensement salama te na Congo même dans les pays Afrique il est l'eau pays ni en Afrique à part Afrique du Sud moi mouké ba pays nous Afrique ça la recensement te à cause ya ba occidentaux ba colonisateurs ba lingité piso ba noir tozwa elan yango bandeko to a respecter les kambotali spiritualité pour mondele loka liboso bomaka na bafricain ezali la spiritualité tango abomi bonzambe na biso à la côté na politique ale yemo soko mutakoma ko contrôler biso ko l'action politique na yi loi ya Noël Tchani il faut on ndima yango ngai naza pena 100% nazali ko soutenir Noël Tchani pardon nazali ko soutenir Pouloulou nazali ko soutenir tous les députés nous surtout oyo bazali ko ndima loi ya Noël Tchani na tuka bandeko na ngai loi oyo ya Noël Tchani bandeko congolais lobaki oza no zoba oyebake oyebino makambo mboka na yo te olobaki ya solo ngai tali ngai te me ya solo bandeko loi wana ezali pona biso ba congolais biso nyonso bandeko to signé yango to ndima yango salama ba président na biso bando oleka na Congo soki oza congolais te de père et de mère okoki jamais ko diriger biso ba congolais yango tozosenga na Moïse Katumbi Tchabale na se ozalaka gouverneur ozali président ya parti politique mais likambo ya présidence tant que oza de père et de mère te biso ba congolais to boyi toza na posa sikoyo
toza susu baminere te, toza badilte, toza na bana na biso fo bacomprendre makambo ya Congo, bana na biso fo bacomprendre ke babanda mpe kotanga réalité ya kimbangu, bacomprendre ki réalité ya Congo. Congo, il faut Congolais nde dirige biso. Merci mingi na Noël Tchani na loi oyo yelaki biso oyo vraiment ya solo ba Congolais mingi bazaki flou miso na koyeba te yango bandeko to fongoli pena misu to ko comprendre que Congolais il faut voter, il faut yeba que soko moni muto na za Congolais te de père et de mère ko mekate yango to bima ba malanda ngombe ba étranger bazo pa na biso na mboka na biso bazo zo ba mbongo bazo kende nango bazo tonga bandako na partout na ba Israël, na ba Europe, na ba Dubaï, parce que ba yebi que baza ba étranger. Papa Etienne Tshisekedi à Lobiango. Il y a des étrangers au Baoutaka, na bitumba côté ya Kivu, au Baoutaka pa na pa ba côté pa na biso, bazwa ba nationalité depuis Kalaba 1950 combien. Il faut kotala ba nationalité na bango lisusu. Bavandi nango pe mingi siko fo ko revoir ango bozwa kango ndenge nini alo tampe koki mboka na bonga zonga mboka na bonga zonga yo mboka bonga te vanda nan biso pe basala ka biso bongo awa to ya awa soki mboka na biso ezaki na bitumba mona ba reconnaître yo alo fo sala siko ba loi oyo osenga ke o luka ke séjour ba pesi yo au sala tout et comme à ce jour mo kotika na mboka na bango libela mais biso pa na biso sala makate Rwandais akoya pa na biso akomi na nationalité lobi mbala mo pa vanda akomi congolais akomo bota asomi pe ndako akomo vanda wana akomi ne congolais processus pena sala donc eza nango te po asala procédure moko boye po azwa nationalité wana pardon azwa a eza te yango bandeko to fongola misu masolo na meminaki binuka yango wana ya mibale yango wana loi ya Noël Tchani bandeko eza loi po na biso ba congolais za kitoko il faut to sala effort to appliquer yango et kota na kata parlement et koma ndenge wana l'état na biso pena gouvernement Fachi Beton appliquer yango to sengi na mboso appliquer yango basala yango biso ba congolais diaspora toza pour soko za pour te donc yo pozali pigeon donc pigeon ko te ngembo soko moni muta za ko telemi na loi Tchani aza ngembo ngade tingana za nga ngembo te na hotel milango poani papa za congolaise maman za papa za congolais maman za congolaise na hotel milango ndende ngamona za congolais na hotel milango ndende donc bandeko na ngai yango zomona ke loi oyo biso nyonso bana Congo to telemelango. Merci mingi ya solo bandeko tokomi na biso na suka. Abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV. Merci na président ya SASEC. Papa na biso président Christian Bosembe. Merci mingi pena loi oyo Christian Bosembe en tant que président ya SASEC, en tant que ozo contrôler ba médias nous sommes ba congolais. Président Christian Bosembe appliquer loi ya makasi po na biso ba congolais. Ngai moko pe nazali na kati en tant que molobeli na kati ya réseaux sociaux. Yango nazali ko senga na yo Christian Bosembe. Vraiment en tout cas likambo oyo ya biso ba congolais na kati ya réseaux sociaux et comme eloko moko soni pe mawa mingi vraiment pour na biso ba congolais to yebite to kosuka wapi yango to ko déclarer vraiment président na biso Christian Bosembe luka osala nyonso tout pour na makambo nyonso tout ya mboka na biso eyeba
kokende penda liboso po sino te tokozala kaka na problème biso Congolais kati na makambo oyo yango toyali kosenga toki bapose clé ya mboka topesa yango na bana mboka olieke biso moko tosalaka bamobulu étranger baobenga biso bazoba Congolais bazoba tala zambienne moko bafinga biso zambienne oyo ya mwasi wana oyo toyoka audio na ye fille wana bokomona Congolais bokomona nde tokosala bino tika Paul Kagame kutu Rwanda asala bino ndenge wana. Merci mingi ya solo bandeko, en tout cas biso tosalaka émission na baémotion pasi mpe mawa mingi ta toza komona keno biso Congolais toza komona pasi mais bato bazali kozwa mbongo na Congo za baétranger Libanais, Indien, Pakistanais, bandeko bongo biso mo Congolais kaka mote ya mabe poison kofundana koyinana na famille pe boyokana ezali te tala date ya kimbangu nzambe na biso apesi biso to honoraka ye mais tala défilé bomoni bokomona défilé bokotala yango botali défilé bandeko bokotala bomoni bien que no bakimbangu seka bato babimi po nini bato biso baba catholique catholique protestant groupe de réveil bandeko nanga tokovomisa bapaster bango kaka bato bakozala balara bango kaka na bana bango balara yango mpe ya biso Congolais na se nasala constant mbongo Congolais ya baministre nyonso tu bandeko esilaka nango Mobutu ayiba mbongo adanze bandeko ndako na ye ya Guado bomona ndenge beba botala bandako nyonso Mobutu asomba na Congo to bandako kende kotala yango bandako ya Mobutu na bafamille na ye comprendre yango bandeko tete na biso Congolais bapoliticien bomona mosika botongane na Congo bolakisaka ya solo soki bosalisi Congo botongi baentreprise bopesi baemploi na Congolais bana na bino bakozala bereze na kati ya Congo mbongo na bango ekotikala ekotourne seko na seko na Congo ndenge mindele mbongo na bango etournaka mais soki bosalelaki motema mabe timiambi bana na nga kaka bana nga fabaka epoto nga funa somba ndako na Dubai na États-Unis mundele okozwa bafacture moko lobilo soko okufi bana na yo bakokoka soko ofuta yango te tovanda na poto si tokopane baréalité plus de 20 ans na poto donc toyebi merci mingi ya solo ya bino ndeko Kongo alenga mongongo eza mpenza malamu te bandeko angine kasi ya solo loko eza makambo ya Congo tokolobela Congo nzambe apambola bino tokutali bongo mbala nsima nde tokosola lisusu makambo etali République démocratique du Congo en tout cas tokanga date ya le 6 ezali mpona tous les Congolais ezali mpona bakembangisi te kimbango ayaki mpona biso nyonso tu et puis tous les Africains papa na biso Etienne Tshisekedi Kondo que son âme repose en paix atikela biso maloba à part maloba muyibi mboka ekufi mpona miyibi kasi ya solo eloba mosusu yango wana likambo ya double nationalité na Congolais ekozalaka lisusu te parce que nationalité congolaise ezali trop cher bandeko peuple oyo uranium balukango epa na biso coltan cobalt peuple wana eza cher aosakana te donc nationalité na biso eza trop cher yango bato bazowelela yango yango bandeko tolongola mpe complexe ya bamétis tala bapoliticien na biso basi mosusu bazwaka te kaka ya pembe kasi basi yango mpe lelo na bamusicien basi bakimikimi bango ete ya biso ete ya bino bapoliticien basi ya mwindu baza na bango na ebele Kofi Olomide na Cindy Leker matondo mingi ya solo bandeko tokuteli bongo mbala nsima
nde tokosola susu na émission masolo na biso bokoko ya bayindo oyo epesami bongo na Kongo Alenga mwana fumu Kimbangu. Tokutane bongo mbala nsima ingeta ingeta ingeta. Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On veut la paix, on veut la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on